kosala te tozwaka kaka ya bato wana toleka na bamasolo wana oke moto moyindo akoleka mundele Simon Kimbangu alobaki wana c'est faux et archi faux. Jusqu'à présent moto moyindo asali na eloko moko te na dimension mundele akoma na yango moto moyindo akoya koleka linzanza sardine azokoko kosala te biloko epele kutu na kinto azokoko kosala te yango nde tokoleka wana toloba kote spiritualité makama moto moyindo akoleka mundele akende na likolo kuna eza lokuta tozwa na ndeko akoti na nzela ya telefone topesa ye maloba papa na biso zambwana toyoka ye awa eza makambo ya débat eza makambo oyo elobi koto ya lokuta tokati yango epo to papa na biso zambwana donc zwa ndeko na telefone wana tozwa ndeko na telefone papa Mawabi oza na question za koya na telefone zala kaka na ligne bandeko na pesi bino mbote ngai koma nanga jipele na mutuna moko ya kotuna papa weza na kitasa concernant makambo ya église kimangiste mutuna ngai za po na yoti kaka ngenga zoloba ke tango nani jange Kimbangu azaki na boloko kuna na shaba entre temps bato mosusu bakaki kosike koto na ndenga église na bango pourquoi mutuna ngai za pourquoi tango nani Kimbangu akufi soit disant on est dans une église wana ça vit les jours qui na loja pourquoi que na kamba pour ceux qui te l'ont dit ba témoignage na bango ya nini ndenge Kimbangu ekomi sikoyo ikabona ekomi trois parties tango ikaboni na koko na bango balobi ke il faut ezonga place bandaki to place bandaki za wapi na loja pour ceux qui te landi makambwana ceux qui te landi malamu balobi ke nani jangenda akenda kozwa nini ndenge koloba ke alongoli siège place ezalaki akenda ngo na nkamba pourquoi pas euta place ye azalaki oyo bakangelaki ye tomoni ke nini sa vie les jours côté mosusu nini question na ngai ya mibale eza boye bozoloba ke jangenda azalaki kosambela nzambe o bon ndenge bango bazoloba ote nani tata Kimbangu alakisaki eke il faut azwa mukutano ya tata Kimbangu na nini spirituellement pourquoi ndako ya jangenda babere vert baza kokengela kono soki mpenza aza moto azotambela mpenza nzambe ya solo nasuki nani place wana ok nabanza question oyo alors opposant we papa Mawabi te bino moko bokoyeba ndenge kose partager ok nayebi te na toyoka na papa Mawabi soka lini papa Mawabi est-ce que olandi question wana non nalandi yango te mais oyo liboso alobaki makambo wana tala tozali na politiki te tozali na makambo ya politiki te Joachim siège vraiment napesi pardon mingi pardon non nakodiscute te c'est-à-dire que yo yebi okoti na classe balobi na yo la terre est plate plutôt mais bamonaki tipe la terre est rond tondima makambo wana te tala makambo ya nzambe na makambo ya politike na lobi prédiction asalaki na lobi te aoyo ya koleka mondele oyo ya koleka non ce n'est pas comme ça soko toza kotala na makambo ya nzambe tolobana oyo ezali ya solo tondimi yango oyo ezali ya solo te totika yango nga nalobi te ti lokola Obama azali awa koluka bamindele non ce n'est pas ça prédiction Kimbangu asalaki prédiction alobaki ekozala mokili ekozala boye ce qu'il a prédit makambo ya la guerre de deuxième guerre mondiale soko yo botamaki ce que ya botamaki ayeba
j'ai vu témoin oculaire na Kisasa les Hongrois bayaki na Kisasa bakimaki alobaki yango les grands avions tozali kosala kotambola ngana kolunga na Kisasa na mboka mpona kokenda Kisasa 3-4 jours mpona makulu alobaki batrajet wana bokosala yango dans 5 minutes ou bien dans 10 minutes ou bien dans 1 heure ou bien dans 2 heures. Et mon ami, ils ont makambi kolobateki okaya makambi nzambi koya direct. Papa Mawabi. Oui. Pona ndeko auti ko poser question na téléphone na banza concerne soit si je ne zalaki alingaka yeba pourquoi. Oui. Et zalaki alingaka yeba makambo etali siège à Loja na changement ya siège à église Kimai, c'est pourquoi ikena na Nkamba. Ok, pesa ndeko wana comme ça to landa ye, pesa ndeko wana comme ça to landa ye. Il y a Timi Balé, Moko Zouama. Allô? Oui? Oui, Mbote ndeko nangai, comment nangai Alphonse Mawadi? Oui, Alphonse Mawadi. Donc, nazali, ma famille, Moko na papa Mawadi aux États-Unis, nga na en France, hein? Donc, je salue mon grand-père qui est en ligne avec vous. Je préfère l'année en français, peut-être en beaucoup plus facilement. Et Nazako rappelé n'a pas auditeur union parce que, bon, vu son âge, je crois, pour la langue de Katikati, vu l'âge, des fois, beaucoup recadré, hein, dans un normal, avec le métabolisme normal. Donc, il faut recadrer, vu l'âge, des fois, au bien mouqué, sujet, hein, puis, l'engbozo, dans la musique, bien fait. Donc, c'est pour Ricard Mabi. Bon, donc je me présente encore une fois, Nazali Alphonse Mawabi. Nazali, un petit neveu, il y a Bamba Emmanuel, et petit neveu, il y a Alphonse Mawabi au Pazana Plateau. Et Nazali, coordonnateur, il y a Association Bamba Emmanuel. Voilà, la ligne justement à intervenir par rapport à mon tout à l'heure, en fait, avant intervenant à l'État. Oui, tiens, en doute, Manoubaya prophète Simon Kimbangu. Je rappelle qu'il y a un Nazali Kimbangiste. Mais ce monsieur-là a dit que moto moyindo, il a dit des choses graves. Il a dit que pessimisme est la moto ou une bande à salir. A vu moto moyindo a salé le roté, même sardine a salité. Mais il a rappelé une chose, dans la poteau, à l'information. Je pense que soit qu'il y a un NASA, ou basara mafuma minene, bazali batu moyindo. Bazo a ndinga rien de bien à West Africain, où il y a ça dans la été sur une navette, une tambola sur la lune. Donc il a plus que sardine au Yazoluba. Il a rappelé, peut-être à éviter, il y a un monsieur, un Camerounais sur la botanité, mais en tout cas dans notre secteur, voilà. Avec la France, bureau des la Champs-Élysées, au numéro 118. Ce monsieur a mettre en place quelque chose où il y a une salinité à niveau de la téléphonie au monde à l'éloge. Il a demandé aux Américains exploitant, mais souvent exploitant en Afrique en premier. Mindele ko lancé parce que il faut profiter en Afrique. Il y a le biso pour boyer malam invention la bombe ko tim ko le moyen ko ça. Donc bazo bunda na yema kasi de façon que azo invention à ça la ngodi bosso na mboka mindele pour mutu munda mona na khane soba. Donc frère oyazo la ngai ndeko ngai wana la ligne au comme un peu optimiste. Prophétie, ce que l'autre reconnaître que c'est moi qui m'a s'il a prophétisé au nom de Dieu, ce que vous avez Nzambé, vous pouvez sauver Nzambé, il n'y a pas de salama. Dans le contexte, il y a la science ni prophète qui m'a dit que mon tout le monde a recommandé de bosser, ça on ne sait pas, mais bah fait et zali, pour inventer la bilo, tout ça, car la sardine est l'européen, tout ça, la bilo est belle. Donc frère, on a dit au Longwana. Enfin, excusez-moi, moi, esprit wana, il y a reculé des heures complexes. Je m'excuse beaucoup. Nous avons récupéré même à 2 minutes. Merci beaucoup. Nous avons fait la prévision. Et puis, nous avons salué qu'on a les États-Unis. C'est moi, Alphonse. Merci, au revoir. Merci, Papa Nabiso. To ndeko mususu zaina nzela ya telefone. To pesa ena maloba to yokaye. Papa Nabiso zambo na soko pesa ndeko mususu maloba na telefone. Bien sûr que azwa ndeko. Zwa ndeko na telefone wana.
kopesa mwa biloko moko mike mike peut-être ndenge ndeko mawabi auto lobawa papa peut-être makambo mosusu azobunga omoni ke même koyoka aza koyoka difficilement village il faut to comprendre yango point ya liboso question ndeko zambwana atunaki soki papa kimbango ateyaki na kati ya boloko nakanisi nakomelaki ndeko DSP oui parce que soki otuni meme bato nyonso bakoli na Lubumbashi na Elisabethville bakoyebisa yo que c'est ainsi que partout place barelégué bakendeki bazalaki koteya. C'est ainsi d'ailleurs yango eyedaki église Kimbangisi se retrouver dans tout le Congo. Ni c'était ça, ce serait difficile. Donc, on peut confirmer que a continué à koteya. Deuxième aspect d'intervention nangai, ezalaki côté rectificatif. Ezalaki te ba ok ezalaki combat ba protestant na ba catholique pour réclamer indépendance, mais ezalaki au monde le premier ba élite intellectuelle ceux qui ba lettré effectivement bazaki ba catholique. Mais combat ezalaki ndenge wana te parce que même na MNC ezali ba malula bango bazali ba malula bonyo qui dit malula bazali ba catholique, donc na MNC bazali ba catholique pe na bako ba catholique bazali ba protestant bazali penza plus en vie. Donc au moni réclamation indépendance immédiate ezaki à bako et na kati ya bako wana vous trouvez les protestants, les catholiques, donc vous pouvez classer combat na niveau wana te. Mais pour la difficulté ndeko donc pays abimisaki wana nga pe nazaki na même difficulté au moni sur ça l'étude sociologique on nous allait témoin direct et puis transmission de bouche en bouche. Et en plus de ça, temps et l'équipe, et puis membres de la famille baza concerné, moi ni comme difficile. C'est ce qui me concerne. Na moi buzobo na yebi na makambo yo. Je crois savoir. Oui, nous surtout papa le baki pour na bandeko papa Diangenda na Michel sur lequel effectivement bazaki enfant adoptif ya ba